téléspectateurs de l'émission Likanisisi Original TV, je vous salue. Émission Likanisi. Nous sommes ici, dans la commune de la Gombe, précisément devant l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce qui s'est passé? Les chefs coutumiers de la République démocratique du Congo se sont mis d'accord. Congo, mais chaque province est représentée, toutes les provinces de la République est représentée dans le chef coutumier. C'est alors que que le américain, ça ce sont les paroles de chef coutumier. Le américain, derrière guerre est est, babi mabé na biso ata 1 cm bakoyi bate yangona babandaki sitting na bango lelo bazaki bongo na gare centrale si kokoma awa na liboso ya ambassade des États-Unis d'Amérique. Alors nous allons voir avec vous ensemble comment s'est passée la première partie et nous allons revenir juste après. balongola maboko na bango na ba affaire ya ba Congolais. Amérique ezali pona ba américain, France ezali pona ba français, Congo pe ezali pona ba Congolais. Français kweko ba Rwandais kweko kati akapeka tote meshilelo ati imuti kutu ate meshile lema prepara teti bao nyonso baza na guerre contre Congo malédiction yonso il faut ezana cause o ezana cause te eza ni ça le fait biso zo cha batterie en marche banyoka kaka eza arme ba considérer biso kaka eza arme nyoka peza armé mbula peza armé po bato bakufi tura est lelo de création na ngai mbala liboso banda gereza biso todo sisango ba américain soki bozu décision ta ko se retirer na guerre o bozu ba congolais tozo wa décision bino awa na Congo ko zala te po Congo ezande chef coutumier Zamba pesa bakoko na biso mabele biso tokabango pona biso tokoka mabele te de père de mère biso tokoka mabele na biso te ya biso mo tokoko pesa kuke makambo nyonso avant clôture ya maloba na ngai ya suka nasengi na mfumu nyonso oyo azali na cérémonie ya kosala bozali bakolo mabele bobanga eloko leka awa sala makambo na yo You can live with this hand. You can
Partagez la vidéo. Ce pays Congo n'appartient pas aux Américains, ça n'appartient pas aux Européens, ça n'appartient pas à la Grande-Bretagne. Ça appartient aux chefs coutumiers. Et nous disons à tous politiciens qui pensent qu'ils sont à la mêlée du pouvoir ancestral. Quand l'homme blanc était arrivé dans ce pays, il n'avait pas trouvé un politicien, il n'avait pas trouvé un président de la République, il n'avait jamais trouvé un général. Il avait trouvé que les chefs coutumiers qui géraient ces sujets et qui donnaient l'ordre. Dans le temps de nos ancêtres, on n'avait pas de cadenas, on n'avait pas de portes. Ce sont les escrocs européens et américains qui nous ont amené des portes et leur mentalité d'escroquerie et de tuerie. Nous avons été bien éduqués. Désormais, on n'a pas besoin de cette collaboration avec les malfaiteurs. Ils doivent dégager de chez nous. Si l'ambassade des États-Unis d'Amérique, celle de l'Union européenne et toutes tendances confondues ne se conforment pas à la volonté des chefs coutumiers de la République, nous allons leur dire que c'est nous qui avons les derniers mots dans ce pays. En 1959, le roi Baudouin n'avait pas donné l'indépendance aux politiciens, tel que l'histoire mensongère des Européens nous trompe. Il avait dit à Lumumba Kassavou que je ne vous connais pas. Allez m'amener vos parents. Qui étaient ses parents? C'était les chefs coutumiers que nous sommes aujourd'hui. Et c'est aux chefs coutumiers que le roi avait donné l'indépendance. Si nous on avait dit confier le pays aux mains de nos enfants politiciens et que les enfants politiciens pensent faire le jeu de barbarie ou quoi que ce soit, ou bien les Américains et les Occidentaux font tromper vigilance de dire qu'ils sont derrière nous, soutenant le président de la République. Oh, ce sont nos ennemis. Nous leur avertissons. On n'est pas venu ici aujourd'hui pour commander ou bien pour leur acclamer. Nous sommes venus leur dire que nous sommes forts. Nous sommes forts. Et c'est notre terre. La terre va parler. L'ambassadeur américain n'est pas plus puissant que les chefs coutumiers. Je répète, l'ambassadeur américain n'est pas plus puissant que les chefs coutumiers. S'il veut oser, qu'il amène son char de combat tout de suite, ça ne va pas pleurer. Ça ne va pas bouger là où nous sommes. Et toute arme confondue, que celui qui pense que les armes que vous détenez là est plus puissant que la coutume, venez tenter sur mon corps. Et nous vous disons, vous devez prendre tout ce que nous disons aujourd'hui en garde parce que nous on ne quitte pas d'ici avant que vous nous disiez pourquoi vous soutenez le M23, pourquoi vous malmenez les Congolais, pourquoi vous volez nos minéraux. Nous on ne peut pas les faire ces désordres que vous faites en Europe. Et à cela, nous disons au président de la République, notre allié naturel, s'il pensait qu'il était seul, si les Occidentaux pensaient que vous êtes chef parce qu'il existe, Excellence président, c'est nous qui t'avons donné ce pouvoir-là. Les Occidentaux en 2018, ils avaient leur candidat. Après l'échec avec leur candidat, ils sont venus s'allier derrière toi, les candidats de peuple et de Dieu. Et toi, à la place de se conformer à ce que veulent des ancêtres, vous êtes en train de suivre ce que vous dit, les soi-disant au nom de Jésus. Vous êtes en train de suivre ce que vous dit, les soi-disant américains et européens, en vous trompant vigilance. L'arme ne peut tuer personne. Tshisekedi Wamulumba nous disait que chaque personne meurt que les jours de sa mort. J'ai dit et je vous remercie. Dans ce contexte, nous allons parler aux autorités sécuritaires du pays. Commencez par le conseil spécial et Sambo. Nous allons aller chez l'administrateur général de l'année. Excellence président de la République, vous devez veiller si c'est que la sécurité soit. Parce que ce sont ces services de sécurité qui collaborent avec nos ennemis et qui sont en train de nous faire infiltrer chaque jour. Vous devez prendre langue et vous devez prendre acte. Nous allons mettre des limites non naturelles, nous allons mettre des limites naturelles, mystiques, qui va effrayer tout celui qui oserait pénétrer notre sol avec les comportements bizarres. Première fois, je vais vous dire les loboyés, chef, je crois bien qu'on a besoin de résultats, réponse aux gens qui réservés la mémoire botika. Tout qu'on fait ça réponse, c'est
donc nde tozali awa bango bazalaki na ferie lobi ferie na bango eza lelo lobi bazalaki na manifestation na résidence kuna epai ya ambassadeur alors nde tozoloba boye awa baza te baza na ferie. Je crois bien que tokoki koreporter manifestation grand chef, je crois bien bokoki kotiaka mokolo mosusu oyo baza sur place, je pense bien que bakorépondre mardi na 9h tozala awa, mercredi tokozala awa, jeudi bakomona sikoyo baaméricain bakoregrete, même nzambe akoregrete mpona nini atindaki bango na mabele ya Kongo, parce que bokokotona tokokota na babiro wana bakoya kokuta biso tusi tovandi, parce que baza na baproblème kuna epai na bango. Jusqu'à ce jour Ronald Trump atikali kondima te ke John Biden aganyaki élection. Bayoki mboka nini ekei kokota na makambo wana ata moko. Soki Tshisekedi aza na nyongo na bango, biso nde batata ya Tshisekedi baya koyebisa biso tokenda koyebisa Tshisekedi afuta nyongo wana mpona kimia ya bana Kongo. Toza besoin na kimia na bino pe boza besoin na kimia. Tala oyo boninga bovanda na babiro kosala misala mosusu me bozali awo na se ya moyo, c'est-à-dire bino pe boza batu ya kimia, bozoluka kimia. Toza contre mutu moko te, tolingi yo mopaya soki olingi kovanda na biso olanda ndenge tozokende. Biso to organiser élection to voter Tshisekedi. Tshisekedi c'est notre affaire. Mutu moko te akoki koya kolakisa ye musapi na biso pe totali tobeteli ye maboko. Tosengi na ba-américain jusque là toza na bosengi parce que toza besoin na kimia. Baluka kimia. Bazali complice na makambo ebele bazo sala semblant tosi to découvrir pe ebele bakanisa te ke bango baza mayele koleka biso maso bazo sala butu biso toza na miso mibale, bango baza na miso mibale, biso toza na miso mine. Nazo lala miso mibale moko ya awa na ya awa ezomona kotoyo na kotoyo nyonso bazo sala na butu toyebi yango mais ekosimba te. Tshisekedi azali monstre ya 1000 têtes. Mutu nini okoboma okozala sur ke obomi Tshisekedi, parce que boy batelemi ya bango nyonso moko na moko azotambola na Tshisekedi na mapeka na ye. Okomonela Tshisekedi wapi? Alors batu na bango bazaka kao bazosala semblant bayebisa bango ke biso pe toza déterminé, bapesa biso position na bango. Soki eza ya kimia tosala na bango kimia, soki eza ya bitumba tosala na bango bitumba. Tokozonga nsima te. Soki balingi Tshisekedi tokolinga bango, soki baboyi Tshisekedi baboyi biso nyonso. Bachef coutumier iyo bachef coutumier iyo bachef coutumier iyo yes mabele ya biso moko tolingi kimia. Voilà, fidèles téléspectateurs, vous venez là de suivre Nengenini déroulé à sitting et Salamaki Kolomwa gare centrale. Fikokoma awa na ambassade ya États-Unis d'Amérique, toza toujours na kati ya commune ya Gombe. Balobaki basali maloba na bango président ya ba chef coutumier ye balobaki asengaki que ambassadeur Abima po ya ko pesa maloba na ye par rapport ya ba plainte na bango, mais malheureusement il n'était pas sorti. Balobi était ils étaient en congé hier, ils sont en congé aujourd'hui et ba pona jour mususu na yango ba chef coutumier ba sengi que ba américain baloba soki président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azana nyongo na bango ayebisa bango po ete bango bafuta soki Kongo ezana nyongo bafuta soki balingi kimia baya tota kimia
ceux qui peuvent balingi guerre baya bitumba et banda. C'était là moi maloba mukebo uti kolanda yango oyo ndenge nini sitting wana elekanaki. Nous sommes toujours là avec vous. À la prochaine occasion, nous sommes là appelés au numéro plus 243 991 85 27 81. Participez à l'émission, envoyez un message, un SMS, un voice. Nous sommes là. Participez comme tout le monde. Quant à moi, je vous dis un grand merci tous les fidèles téléspectateurs. Merci à l'honorable Ados Ndombasi de nous soutenir. Merci à Christian Moutseke qui était derrière la caméra. Merci à tout le monde. Bye bye.